Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbello TV officiel. Voilà, moi votre humble servante, maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La famille Naïb Sarabiso que chaîne Oyo Tozalra Awa pour nous couper sa biso ba information. Il y a lelo. Yamine Kweleli, Maman Nabiso Moindo, je crois que beaucoup de gens, Baebi, Maman Moindo, c'est vraiment une artiste comédienne. Elle joue vraiment mingi, excusez-moi, elle joue mingi na mboka Nabiso Congo. Mais pour l'instant, à Komanae na Angola. Bazalaka na Angola, na Baya Gabi, na Bamame Étoile, Bamira Essa, que son âme repose en paix. Bazalaka kuna do baza vraiment belé hein artiste et comédien belé par exemple en Angola kuna bakenda na bango ko vanda kuna mais tout mona mameto la zonga na tout mona ya Gabi zonga na to ya ko mona pemira sa pratika kibiso mais lelo sango ezaka que maman na biso moindo bozo mona ye wana wala ti jaune en tout cas la famille ça fait trop mal. Personnellement, je fais cette vidéo avec beaucoup de la peine. Ça me fait mal parce que je connais la douleur. Nabi passi à fait là. En tout cas, nabi penza passi à fait là. Surtout, ne moana. Tata. Nabi passi wana. To souhaiter ka ba condoléances na maman na biso moindo. Tozoche la binoye a prié tozoche la biso azalaki en direct na mama Anima Kwakala tolanda pe ba intervention ya bandeko. J'ai eu trop mal, j'ai eu vraiment trop mal au cœur, mais quoi faire? Na circonstance nyonso tunga na olobaka kasi faut conseiller maman moindo la circonstance nyonso nous devons toujours remercier l'Éternel dans toutes circonstances parce que il est le maître des temps et des circonstances. Aebi pourquoi a permettre et que moi na a 31 ans et puis yaza kakaye moko fils unique pardon akende mais ndoko na biso ya mobali atiki mwana koko ya maman moindo donc ça fait trop mal la famille. Je vais pas beaucoup parler to landa vidéo et puis to landa explication claire et nette parce que ndeko na biso Anima Kwakala azalaki na mama na biso moindo na live en direct tozwa ba précision de surtout. Merci, abonnez-vous. Comment est ça là? On fait des pères, on fait des enfants. Besara makasi, besara makasi, besara makasi. Nara suki na ngai, na benga yari, na benga yari, mwanga na ngai, na benga yari. Camarade na gai, bolinga motema na gai. Taka mikolo. Na kovanda boye te.
Attends, la Bible est la bande yaya. Naza inutile. Naza le papa. Na moto na ngani soute. Jamais me quoi éviter. Ya pesanga makasi zambe nage pesanga makasi. Samwe ya bedifa. Ebe tinga lokola kakera matoi. Ngana beli liboma. Seli likabonga na sala. Ana sala fiere wapi yo. Bedifa nanga. Sango lokola kakera matoi. Yo pesinga liboma. Usu mata volume na melata 10. Ah baoula, Domina papa héros. C'est ça qui était la place de la poudre à la Kinaï. Ah, il m'a donné la Ya, on se dit que mon point, on tout qui n'a béni, c'est fini. On tout qui n'a béni, comment on a fini. Moi, on a dans la baline, dans la vague. Papa, ah, mais il faut maman mais quand on a qui est la fille, mais non, qu'est-ce que tu as fait au moment où on a fait le moment où on a fait le marabouts? Allez, tu l'as dit, avec la musique, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, chanson, la samba, la bonne kala, dans la samba, la vraiment, tu as dit la tu l'as dit, voilà, tu l'as dit, blues yaya biwoza musika otina nana sukola kete là-bas on fait des pères et des mères et des enfants attends bino moko pasa boye nasali mokili nini nana asali nyonso mpona sebeza bato ya mokibi balingi bedifate balingi yete balingi ngai te na gaspie bele mwana mokota na mboko na fasi na gaspie bele mama yaya bekola kobetinga sango na kakela matoi bowulela ngai mwana nanga kitoko mwana ngai ngamba mobali donc azo rappele nga na olinga na sala na yebisaki bino ke no sala turi fona sekisa ye abi mama naza inutile nakomi inutile na mokili
makwaka na biso na komi inutile na ata na sens moko te nde bomona nga boye nga bi ozo kosa oza sumbunere o kosa ya mwasi na biso ko komi inutile na bandi ko rappeler masolo moko tozaki na ngwa na Canada na bi omoni mwa mobali moko boye aya ya na nga muswahili ya Kisangani nga na kenda tina ville wana garçon wana asala aza kozala na Kenya soki na Tchad blison na Tchad ou bien na Kenya abando vivre na mwana mwasi bandeko na bo tapoter s'il vous plaît bo tapoter ou bien na kita na tika na longola no ba carré oyoyo na longola ngo comme ça to ya na sima na longola ba carré na kasa ki bato ba olinga ba mata ya toza 4 heures na kokite na lali na likambo banda lobby ya bo imaginer no mwana moko na pesi en tout cas to sola ki ata ba 30 minutes après nda pesi nga leki na ya mobali luyindula eza pasi bandeko nanga eza pasi na dini eza pasi nde bozomona ye wana so batiki kama moyindo 5 minutes ye moko ya mwasi na matipa erreur yaya limbisa okay, d'accord na oyoka pe ba radio kuna merci limbisa yaya derrière mama derrière bandeko nanga eza pasi nde bomona mwa mwasi wana na rappeler na bio moni ya na biso mo tozaka ne na Canada na ebite so akoma wapi en tout cas ça fait comme 3 à 4 ans yaya wana zaka na copine e moko banda kubima nae na Tchad na Kenya plutôt ba vivaka mobali wana azaki ata na eloko te kofuta silabisi kokende na klasi ba transport mwana mwasi wana yibaka mbongo pa bapara na ye na Kenya aza tchadienne soki kenyenne merci beaucoup pour notre tapotage mwana mwasi wana yibaka mbongo so bapesi mbongo ya klasi ya préféra pesa copain na ye po asisa klasi akende klasi ya sala boy eloko kolia ti garçon wana ye kosala ba diplôme tout azwa akoma kosala na musala moko be musala na basai nini de Kenya batindi e Canada ake mission de service aye mission de service na Canada tango aye mission de service ya bandi pe musala me lokola musala wana basepela kini awa na ba bien na Montréal me na ville moko Drummondville na musala na basepene babi ke tolingi otikala awa sali contact na bato wana loko atika ki mwasi wana kuna na Kenya eko sala ki abengi alobi atuka na osala soki na zuka mwa mukanda na sali tu na obenga yo yaya mokili oyo yango azolinga kota kuna ya mami ngeni bonjour na ebite soki bokoti soki pe ndenge nini ya mwasi tozalaka na likambo wana awa na Montréal boyoka lisolo s'il vous plaît oui maman bonjour nalalaki reta nalamuki avant mpo na likambo ya mama moyindo na otoko solola na ye ya mwana moko na mokili akei mama ni makambo oyo nezozangisanga maloba oyebenga nakoka nanga biloko ya boye te donc lobi alelisa ye nga omoni nazotaluka na se motema ezosuka nazozanga maloba nasololi na ye napesi exemple mama mikanga no mikro kuna pado esa makelele napesi exemple nabi mama moi mbali wana tango azwi musala ana Canada yaki mission de service mais dira toutes ses études qu'il a fait na Kenya c'est la fille qui payait pour les gars à question you dit bonjour tango mo bala na sisi azwi musala azwi mukanda benga mwasi oyo tikaki na nini na Kenya kuna aya awa mwana mwasi azwi mwana mbala na azwi mwasi awa na Montréal na biso na Canada 1h25 na voiture aboyi abali mwasi aboti mwana liboso mwana mibale mwana misatu mwana minei bana 4 na opesa bino exemple on appelle ki mama moyindo lobby mama moyindo leki no azolanda to sola ki ngano lobby presque 1h na sekisi nga biozo bakio ozana mututo tikali niti ozaka sumbune aseneti asekabi na téléphone ozaka ndeboye na enregistra ki ye
Yaya mwana mobala na bali mwana mwasi wana bandi kolela na telefone na nini na bapasi nyonso amona ayiba bambongo batata na ye kuna na Kenya mwana mobala na boya kanga ba telefone tout un certain beau jour boye mwana mobala bala na ye azwa mukanda akoma kosala abala ni aza na bana 4 yaya mukomuso ake musala boye bana bakende ki classe na tongo bana nyonso 4 pas les bébés qui était comme, je sais pas, 1 mois et demi. Maman tikala ki na ndako. Bana ba uti classe na midi, ba kiti na bisi na bango, événement ne salama awanga ni na kenda ti sur place. Parce que zaki ya na nga muswahili. Pire vient na ngai. Na kenda ti kuna. Bana ba ye kozonga classe ba kiti pe na autobus bien ba koti. So ki pe babanda kolamba loswe. Ba musu bazaki na chambre mweka ba Nintendo na bango na bana toki PlayStation ba musu bazaki mi bale bazaki na chambre bébé azalaki na poussette mama lala ki pongi soki ya kindoki ya ndako ezika na kati ya quartier milinge komo bi mama zaki na chambre moya bi mezate akoye évanoui bébé yaki ko mutu asima yaki ko kufa ezaki bébé mwana oyo bisatu bakende ki classe bango tout bazika sur place okokote la wapi bato bakomo omona milinge zo bima bazo comprendre te est-ce que bato bazana kati to bato bazana kati te étouffement na kamilinga wana ekangi bana mama kuna na kati ya chambre azo bate porte ezali sous wapi mama pongi ya modèle wana ayeko sutuka deja mbila ba pompier na kati ya ndako ba na babiloko na ba lataka latala wana tife wana bakota nde na ndako basala nini deja bana misatu sur place bebe nde mutu abimaki mama zika di tête au pied mama bakangai babandi tokenda tina hôpitali bande mama wana donc eloko etikalaki ka muke babande ko protéger zaki miso mama banda makolo batia ka bokalo kwa soso ya nini ya wilki likolo makolo likolo bebe atikalaki machine na mutu na misu na zolo na munoko donc batie bebe nga na kenda ti hôpital na koka ko supporter te 5 minutes. Ça on a bengi ya na parce que nazaki na nini ne azako sa association moko boye ya bato ya ko je sais pas ce que association ngezaki ya nini to kenda ne une fois na Ottawa ba association wana kaka nazaki mutu mona zaki ko bima mwa mingi côté olikambo ezali pa il faut na kende so na salite ya bana wana bazika misatu sur place donc moi bana na perda na mwasi na bana 4 au bout de 1 mois, au bout de journée, moko akufeli bana misato. Bébé ne aki kokufa na sima. Nga na zwa makona, nga na futa peye tikuna. 1h25 na zwa na convoiturage. Na kenda kuna na kutana na biani. Na ebite na loba nini. Na za isuzu mutu akobika te. Na kotika la 2 jours te bana tout. Bébé ka mutatika la kino hôpital na mama akufi bébé ayiko kufa mutu asuka bébé ya il faut ça va 2 mois et demi parce que moto pe zwaki na milinga pompier au moins 400 na libanda na pesi exemple on a bien moni tata wana ti lelo mwasi na bana bakufa bana 4 na mwasi 5 personnes mais lelo azo vivre tango ye moko ipara ke ndako pesa témoignage soki na église soki opi po pasteur ayebisaki ke ozana likambo moko sala mutu moko mabekala oza kutoa na mboka na biso na Canada te il faut au confesser ate pa na nga moko ou bien église yo sambelaka ya lobi nazomona likambo mabenga na sata bi oui ozana likambo sala yaya ngai nzamba azolakisa ngo mwa basala ya nzambe wana kwa ba denile swana mususu biso tomona bango ba milangwa oui akomela masanga toza bato alangwe pe Mon pasteur abil ozana likambo sala kanisa zongisa manini makanisi no sima même ici kozalaki même place yo uti na Afrique abi oui nazaka na copine moko boye ye mutabanda ko s'occuper nanga atuka ba étude nanga nyoso université tina ye ko sisa classe na fandi na ye to banda ko fanda na ye mais tango ba ye na ye ko zwa musala batindinga Canada le seul problème o nga nazana ngo yango wana abi oui nzamba zo lakisanga ki yango wana na ngaki yo moko lobango sorry na munoko na yo mais
et chez Salemi. Nzamba épargne yo mi atiki ba innocent parce que yonde falo kufa na place wana. Atiki ba innocent batu ba kufi na moto na kati ya ndako. Ba eko comprendre ba eko sa ba enquête bi mundela si sa enquête no kité. Ba eko comprendre que bana tango ba zongi mama lamba ki ne déjà biloko. Sko bango bazaki na besoin ko lia soki pati te ba gaza besoin ko lia loso. Ba tiaki loso nini yana ntungu wana deto chaka wana na mode na nini wana bango bakenda e so naibi tebe naibi kenga soki loso ebeli bwe e moko esota ke beti penya puk e mo comprendre que ata ozaki na salon comprendre que loso na tiaki na moto ebeli yaya mobali ana perda 5 personnes au bout de 1 mois awa na Canada. Ngabi mama oyindo ozaka sumbune na saki bongo kapona na sekisa e kaka na zana ngo awa na ebi esko ebi kende na osolo no bifo bato baye bakena zo sona bi makwakala na ebi okote wana ozaka makasi na zesu na tina te na mokili batika ngata 5 minutes na mona ka esika na yaki koyambela mwana ngabi maki azongi na sachet na liboko. Na kwa kanda ndezo mwana ngabo na ata na $1 te mwana na ngande aliesaka ngaba te ya kufa angolo biso toyeba kawana wa angolo ezaki olunda ya tolia na pasi no bana no kozwa nini batu ndenge nini morgue zo coûter cher morgue basali ndezaka moins cher mais ba morgue malila malongo ezawa te d'ici jeudi soki bosungi ngate makwakala je te jure ngamutu na okoya pe mbala moko akambaki awa ngabite yaya soki nzamba sungi tokosala geste ya mwana loba kiboye olie to tindela ke oyelo tindi 50 maminge na tindi 50 ya mwasi tindi 50 makwakala tindi 50 fulangenga tindi 50 ngana zwaki initiative mutu na mutu azui mwa 50 otindi ngana za na PayPal tenga makamba PayPal na linga ngoti otindi 50 non na ria to na MoneyGram parce que Western Union ici ba blokanga to sangisi ata moi quelque chose to sangisi yango d'ici jeudi ou bien vendredi même kozala après problème ezate mais asunga manango azata na ata $10 azanango ti na biloko mwana na yaki nango na sachet batu musunde batikala ki kolamba na sima a relatenga histoire mobimba azolo bakaki na isu na tina na mokili te mama na ngana yeba ite ki abota ki bana misato mage mama akota ki lobiawa ayaki koyebisa biso azandumba aboma libala yana ngana yebi ke ya mwasi okocho zolanda ngai obi loko saki lobi nazaki zoba nazaki naïf nazwa ta capture te soki kombo zalaki nani na yebi te yebite bato bakotaka na live wana bayaka kosala ba kokata kata ndam na yebite nani abanda kobenga tato za na Canada, tato soki na ye Canada, na yaka Canada, je sais pas, ezalaki nano juste, pour tout le monde était là. Même ba Yudette bazaki wana. Ya nga na lobby bebande konanga, muto azana quelque chose, nga na otia kombo nanga, to bengani na privé te mena otia kombo nanga anima kwakala. Beila, ok na Western Union te na ria ata $10 te quand même na oloba ka façon ya koloba moi 50 yaya asoki to sangisi ata 10 mama je vous jure que tozana $500 so to cheka 50 lobi na benga ki kapi to solola kiango na sola kiango na fula ngenge so to sangisi ka 50 bota akande to saka na nini ya mama Hardy. Parce que wana kuteza ebembe oya mama azaki en vie mama na kufa atikilanga mapamboli na yebaka mutu azana bezo ya kosala ezate ke na pesa yo numéro ya mama nani mama soki mama muindo o bando benge zo $50 so azui $50 kotinda bato bozwa bosomba sukali bato bamela café. Je vous jure eloko malongo ezaka ke ozui mbongo oleki na ria to na MoneyGram otie 50 na yo ngana okoma kombo soko kolinga na tanga kombo na yo mena za liste soko kolinga na tanga kombo na yo wana eza ebembende eza na morgue ka ndenge bakendeki akufaki vendredi na 20h ti alali lobi vendredi samedi dimanche lelo lundi déjà presque 4 jours ya yo lelo donc mutu nyonso aza na bolingo bo mama aza na ngola kuna ayebisika kobandela te ayebisika kosukela te soki pe aumeli ebembe kopola. S'il vous plaît, ba maman nyonso to kota ki lobi. Na okota naza na nga na mbeto.
Saint jour blaza na salon kuna zota ba vidéo na ye ba benga ba news na ye. Maman okota ki lobi oye koloba ke maman moyindo abomela ki yaya no libala na ebi koza no zolanda. C'est impossible na sa live error. C'est impossible, pratiquement impossible avant na bano salango. Mutu nyonso aza na 50 tozata ata 10 mama kaka 10 kaka so tote 50 et ça biso combien $500 déjà na ndenge ya Angola kuna c'est déjà beaucoup ba osala ba ke ba zwe bembe na morgue ba bimisi na bité so ba sali na bango ezaka combien ta mwana décor ndenge ba lelie okasa mutu moko ba balabala décor na koya po mutema na ngezo suka ka ndenge suka ka yo na théâtre wana ezo suka mwana na banda ko kene Kinshasa azaki na mwa ba commerce ni mike ake Kinshasa ye na Angola kota mamane parce que mamane azaki la seule ye pe azaki le seul oyo azako zana mama na ye azaki le seul abota misatu mbala mibale bakufa bo imaginer ce ko tikala ki kana likondi no moko olie mwana nda kunda mama siko mama nda zo kunda mwana bande kunanga eza 13 ate eza 31 jours te 31 ans et puis atiki mwana pe atiki pe mwana atiki moi jeune garçon na ye nana ba photo tout obo monya neza kutu muke so na bike na tiango ke TikTok e kata ngai po modèle mama moyindo wana komi on dirait okoma liboma. La seule personne azaki na na vie. O atikala ki ne lokola camarade, ndeko, mobali, mwasi. Bandeko nango tokota ki lobby. Naibi ke Europe peut-être na ba Europe kuna. Et si ba lobby ba si ba lamuki. You dit yozana maloba loba na oyaya. Nimbisa na pesa ki maloba te. Bonjour Yani, bonjour la famille. Bonjour. Yani ndeko olobi vya ilo mwa bien to chaka mbongo biso nyonso na kombo na yo po monta mwa kitoko ebima voilà to chate ke mutachindi kuna kitoko te to chata motata mwa 6 ata mwa 700 e kosala bango bien makasi po déjà na Luanda soza déjà na 500 penza kokangama cercueil ke bima wana makambo nyonso kitoko okunda makitoko. Voilà. Okunda mapenda bien moi muziki wana eza feti ne ya suka omoni et ça la pe maman na bien et ça maman na bien makasi maman pas ko tika na moi 100 ata moi 200 à vivre na moi 2 jours en plus garçon pas bota tika mwana atiki mwana omoni atiki mwana ne yaya et ça la bien la famille boyo kande ya nya lobi tozana mitema ya mawa lelo ko eli mama wana lobeke ko elanga e ko ela ya nyike ko ela batu nyonso biso nyonso na sa moi oyo tozana biso bapaya toza bapaya na sa tango boyo ka vraiment mawa bino mo bozo mona bilili boyo ka mawa mama wana eza facile te kolela wana pazo lela makasi eza pe po mbongo pe eza te na maboko mbongo eza te yaya mbongo eza te kolela makasi wana eza pe po azolela wana mbongo eza te po soki eloko ezalaki nango koke kolela pe na bafaso wana te mama na komi lokola mutazwi liboma azokata bilamba soki ake kotelemaki ede kosuba ifo bato bazala wana na suki azobenda suki azokata suki talaka ndenge akomi nayebisi yo kotala mama moyindo na koka kite lobi nga journée mobimbe zayenga ka kolela lobi nazalaki ka kolela na elongi nange e déformé tala elongi ya mama on est déformé akomi lokwa mutu babeti soki formol soki nini elongi nyonso vimbi ya tokanisa ata mwa 50 oyo aza na 100 euros oza na $100 ekesalaka bien totindaka biso nyonso pa yani ata mwa 700 ata mwa 800 ata pe 1000 ata 1000 peso ke monani yaya nga na kosaka te ya teke na olia mbongo na bino na mwa ba mike na nga na teki mwa chemise na ngai na kosala pe ke 500 mais biso so to ba mama bo imaginer ke te nga na mwana moko te na bana mibali misato ata moko akufia ya e akapasi longola no makambo wana ote pesa biso ka numéro mama moyindo biso moko tosala aoza na taku to koyamba telefone te bomona ki lobi tango na bengaki
aza na taku to ozwaki na pasi osolola ine pe na pasi ngongo pe zate ngongo ezate ezokende nga lobi tika makambo wana ke o natikali initili na mokili na ngabi te waka su obike na bando sekisi to bandino koseka abi ata na telefone ya mwasi ozalaka aboye tsumbu ne esu ndenge nini nga naza nanga esu na tina te na mokili no vivre mpona mona nani na ko vivre po nani asekisanga na koteka na koswana na nani moko toswana kabiso mbale awa atika yo pe ozaka noka bongo o mema ki comédie na ajouat titre nini moko batindeli ngango wana mama Moyindo azo souffrir ya 5 minutes ka soki batiki ye. Je vous jure. Bon, même maman Marie Misambo. Tant que tu la Marie Misambo, nazaka na ville, moi, na sala. Na sala émission, nabi. Maman, au modèle, na aolele la boue. Maman, ozala ta 2 mois, 3 mois, 2 à 3 ans, maman na kenda. Moi, na mobali, oba bomaka, soki na masasi na lemba, soki Rosie mukendi. Na sala émission, nabi, tata, oyo, na likukuma, na pasi na mutema. Tata, a vivre longtemps, te. Ezaki 2 à 3 à 4 ans, ce qui 1 mois et demi, tata na kufaki parce que Moyindo ndenge ozomona ewana yaya lobi ba tie caméra na osolane mage ba ndoko begeye azali susu bilope ba tani salo likambo za passe oh là là Sabino a perdre mwana na moko ya vie abilité ezate ko malade ata ya une journée abilité. Voilà. Donc, to sangisa 50-50, kombo na ngai na ochango awa teme, soko solo na nga na privé na opeso identité, parce que ça quand même identité na nga, na komelo na identité. Bon, baza na WhatsApp na nga, na okomela bino. Ato jui 50, opesi. To sangisa koma mwa mingi ata 500 ti soki na ebite na ozwa programme lisusu lelo po basai no programme te bakende kotika no na morgue c'est ça la soki combien on a tourné qui même pas pris babi eza cher parce que à part qui cher wana mais eza ke ba frigo na bango esalaka bien te yani frigo na bango yani na kacho maloba to moni kuna na ngola ba frigo ezaka malonga te ndenge za wana soko ke au financer ta mois $10 $20 bazue ba tie na malili bazue mutu mususu ba kitisie na se $20 ba kozwa ba fanisie na malili bazue ba tie na malili mais les sous fini moi bon chaque jour faut finir pour ba chaka kana malili soki peut-être to bi ke to tindi $100 et musu ba fa de ces 5 jours OK par exemple on a vu que c'est $100 va prendre ces 5 jours. Mais en attendant, que sangani loko wana. Après, to sangi siango, naza na identité mobimba. Bozi na pesa, bon, na kopesa identité awa te ya leki na ye. Ya ye moko apesa ki abi. Pesa ka leki na nga. Donc, ya. Non, franchement, ngamo nazo abi nga yo moko no ndongo zana yaya. Ozaka na mwana na biso moko muyombe na biso kumisela ka biso ye. Yaya lelo soki ezaki place na yo. Oko vivre ngabite na vivre nzamba opesa makasi. Eza lokola belifa kei beldifa kei mais yeba ke ransi atikali pona yo koko no ganse na atikali pona ala musanga chaque midi awa. Abi ngape mama papa tikeli ngape koko mais eza insuffisant. C'est insuffisant parce que koko wana zaki pa na bango et pas maman na des fois ayaka awa alekisi ba une semaine ba 2 semaines mais maman nga atika maboko pamba nazala nga inutile na koma nga inutile batika nga kaka na kufa na nga to ba pesa nga ta 10 volume na mela na kende pona kokoka ko vivre tenga bilo vunu oko vivre yo ko vivre ozana koko na wana kozwa soya koko na yo il faut vivre bon koko no sko osuka neni apisi mwana ngope azui tata ne mobimba ozokopa akufi na kini te yaya akufi na Kinshasa na nini na Angola keli na biso akufi na Angola abimaki ne bia abela kite boyo kam nini voice na rocha na voice to sola kinaye to se donc veut dire que na sali effort attaque comédienne na sali effort pour na sekisa ye alongola no mwa makanisi na quelques secondes
nasali vraiment effort ba mama nyonso boyo kanga côté langa na privé komelanga message ata soki naza ami na yo te to kota osengi identité nanga otinda $50 na ata na ria ou bien na MoneyGram na weseni komeka te si ba blokanga banakala soki seka yango balipi kozongisanga te nayebi pete mbongo ngo malongo na tindaka na mbandaka mpona biloko to bato batindelanga ezalaka combien s'il vous plaît. En tout cas vraiment ya ni pardon na kacho maloba yaya bande kolanga ito bombisa balobi muto azana bisengo landa epe na bisengo muto azana pasi landa na pasi bande kolanga to bombisa to tande mokile ko mabe l'an 2024 on a ebité so bosali constat ya l'an 2024 ko kufeza makasi en plus ba jeune bazo kufa mingi basina mibali ba jeune fille ba jeune garçon bazo kufa yaya koke na bar komela masanga era ngo mabete kosomba bilamba kosomba ba bijoux era mabete kosomba ba iPhone era mabete yaya e place to kolona pa mamo yindo to lona po nzamba tala ona liswa mawa nzamba longola ba makambu nyoso mabeni kakatano banini nyoso eza na bongo na biso yaya to pesa mama wana merci ka ya koloba nkolo akomona kolo akotala moko na moko tala mama walelaki moto abeti porte apese mwa lipa yo mto pesa kilipa ozana makamususu pe ya mabe uzolanda yo yawe akolanda yo akolongola nyonso ya mabe kaka na mwa $10 wana na mwa $5 na mwa $20 $30 $50 o nyonso kozala nango ya nyaza wana pona biso to pesa ya ni to kangisaka liboke kotinda kuna mama zwa akoyeba te malamu ya nyatani soto sangisi liboke je mwa mbongo moko ya bien to kangisa ta 1000 yaya to salango pona lokumu nkolo to salango lelo yo pesiti lobi oye ko zongelo ko comprendre te na pesa ka mbongo na za kuna mbongo te tela mutu abengela dans le vide akabelinga 200 bakabelinga 300 babola mwana gangaka yaya to kena biso ko gangisa bola mwana pa mama wana tala pasi ya mama wana zolela na kacha motema na kacha motema kolela wana ko bamba kokata basuki ezaka po mbongo ezate yaya soki mbongo ezalaki alinga lela mwana na kimia mais azotala ke loko pezate nga moko boye kitamata charge nyonso nga moko tala kolela wana ya to yoka mawa bandeko na nga to yoka mawa. Merci Yani. Bonjour. Merci beaucoup. Moi était team solidaire na biso Ismaël 3. Na ebisi bino ke mama wana nazo zo ba vidéo tongo midi pourquoi je vous jure que na okokolala te na la na sali effort ya kolala bokane mama moinda zoloba Bwana ngasi na moyo wa autumula na mbele tako yo basta kola Bwana ngasi mangasi Masana na Bwana ngasi bota bakapisa Masana Bwana ngasi Bwana ngasi Bwana ngasi Potem chamar que aprenda que está lá. É uma visita uma puta. Vamos ali estar aqui. Nzambe na ngai. Mama yaya. Prepara uma pequena sacolona que quer a mandoi. Vamos lá ngai. Bora lá de topo. Bora lá em Campo Vale.
Ah, en tout cas. Abi mwana nga batotongaka na ye. Yaya. Obi douleur à maman yo hein. Douleur à maman moyindo yo hein. Azangi singa pongi. Maman moyindo azangi singa pongi. Nazanga mama, nazanga makasi, nazangi yolisu, nazanga makasi. Yaya, on fait des pères, on fait des enfants. Nazanga makasi, nazanga makasi, nazanga makasi. Narasuki na ngai, nabenga yo nani, nabenga yo nani makwanga na ngai, nabenga yo nani, nabenga yo camarade na ngai, bolinga motema na ngai, bolinga motema na ngai, otiki yo yaya, tanga mikolo, nakofanda boye te. Yani courage, courage Yaya. Ça fait mal. Ça fait mal vraiment. En tout cas, vraiment, ça fait mal. Nandimite mama o atama ya pamba sokezo leka na mungongo wana. Ça fait mal. Ça fait mal vraiment. Nzambe penza consoler ye. Nzamba consoler ye. Ezana moto mususu te. Wako pesa mama okimia. Nzambe penza consoler ye. Nkolo kota na via mama oyo. Pesa ye penza kimia. Na ebi ete soki mwana oyo akufa ki po yondo permettre. Seigneur muta permettre makambo nyonso. Poso ezaki kaka Seigneur pa boyaki. Satana zana droit mon côté ya kozwa molimo wa mutu. Ya kozwa ama mutu na ndimite. Eza Nzambe muta permettre. Eza Nzambe muta permettre. Ye muka yebi pona nini. Alongoli ayebi ke mwana oyo aza pona mama na ye. Mama bela makolo ye muta kofina ye mama sala boye mama gumba mana fina yo tiana chao mwa vixi mais soki kolo a permettre pona kozwa mwana oyo andimi mama oyo atikala maboko pa mapo Nzambe ye muka yebi kolo ye muka yebi Nzambe ye muka yebi pona nini azuye Nzambe ye muka yebi eza ngo ndoki te loko te ndoki azana droit moko te ndoki azana droit te Nzamba yebi eza Nzambe tika Nzamba pesa mama moyindo kimia mama moyindo sozo landa ba video na biso to sala pa yani ekomela yo kolo apesa ovoma kimia amelso maya malili oyo muta mokila koko melisa ote kolo voma pesa o kimia mama moyindo kolo apesa o kimia bande kolanga to yoka mawa to bombisa bambongo na biso pa tata Nzambe to bombisa lelo soza likamoko bo nkolo ko kita ayo ko bundela yo o muto mabe ba camarade to lukaka ba famille to botama ndinga na biso na misala tozo kende Nzamba ko kita ya ko bundelo na likambo wana kana 1 euro wana yo pesaki bitumba na okolo ko kotango to fungula mitema yaya to laksa bolingo tozo ke ko laksa bolingo gauche à droite po muto ko ta ko pesa te lokote o laksie bolingo bongo pona ko bombisa pa Yesu na biso to bombisa pa nkolo to bombisa ya to funga motema yani kotela mutu nyonso aza na WhatsApp na yo pesa kombo normali en tout cas to sunga ata 10 euros ata 20 euros ata combien atiki mwana ekomela ye mama wana zotala susu na mwana wana mukienga na kosuka wapi musala malonga te yango muni ezopesa pasi mais soki déjà za la moi 1000 na maboko ayebi ke 500 na okunda mwana moi 500 o pena lukate loko na ba no balula ta pa ngola on pese kufa nango ba théâtre na pe ba sala rapé renya nango souté et c'est kufa nango avanda na eka na ngola tika vanda toyoka mawa bandeko toyoka mawaza mama na biso asepelisa biso totala ba video na ye pe ozaki na ba stress otali pe video ya mama moyindo po seki to kantiata likambu wana to kantiata likambo ko zaki na ma promi moko botaka poto nde tozana ba stress to kama na bandako à part musala tozana place to kendara te
makambo ezoleka biso ndongo kobetela nanu ko kobetela pe muninga kuna amemia ona ninga mabe metango ozota no théâtre mama moyindo ozoseka yo ba makambo nyonso wana ezoleka ya to kanza ata 5 euros ata 10 ata combien ya soko zango to pesa to bisa ata 1000 to bimisa ata 1000 et ça la biso eloko te to bombisi na biso to bombisi namoni ndeko nanga moko ya mwasi tia namoni ndeko nanga moko prêt à dire alobi nayebi pasi oyo nakanisaka ngai pe na kovivre te mama oyo aza na pasi ya mwasi soki oza na temps okoko mata opesa pe ata témoignage na yo esala mama moyindo bien parce que azolanda biso mama prêta nayebi on dirait pour kufela pe mwana yango lobi bongo bandeko nanga eza pasi nana ba video ba uti otindela nga lisusu sikoyo donc non eza pasi yani courage eza pasi nga za ana poto na nga moko me nazwa sangwa makasi yani mama bisa bana kobela mama so zaki nyonso pona biso yani na pesa na ta témoignage na nga mama na nga zaki nyonso pona nga na si omona ta ba photo na tchaka yani mama biso akufi petite na biso mwana biso suka na 13 ans tellement lokola mama zaki akende bwa memie mama kende bwa memie mama lie loko akateli mama zongisa bwa pesi ye mwana na koka shock ya mama te koka shock ya mama te batuka ba obenga nga ya jiditi tala awa dorkasi azolia te bana mama kufa dorkasi aliaka te nazobenga ye nazotalisenga biya ya mama nakufi aza pe mama nanga biso nyonso toza na souci mama so akufi na 65 ans akufi trop jeune tozaki na kosa na poto ana mutu te tozaki ka na ye azaki nyonso pona biso nga naza ana poto naza nga moko nakozana mwa difficulté na kobenga ye mama ye tala boye ezosimba te mama ye tala boye naokoka te mama ye tala boye mtabane kokonsole nga mais mama natanga kufi nazaki niloko osala te leki akoki susi takoki te mama azaki na morgue foto bimisa mama lokola bato balala vendredi tokundi mama lokola samedi yani samedi to bimisa mama yani to komika ba 19h babenga dokasa kufi babenga dokasa kufi leki moko to tikala na wana akufi dokasa kufi dokasa kufi dokasa kufi asaki crise cardiaque yani na ebisiyo nazaki ngamona ndaku ya yani nalela moko yani naolela na nani nazanga moko yani nalela lokwana kufa bavoisin ka baoyoka nde na oboma na awa yana kuna zwi dorkas batie su na morgue be comme lokwa nde bibebe mama na dorkas na morgue yani bakunda mama mokolo moko na dorkas bakunda bango place moko omoni lokwa nazala na mokanda kosala eza bia otape bwe libota pe loko te libota pe loko te yaya nabundi ya ninga moko na luka 2800 mpona kosomba cercueil kosomba libulu kosomba boye kosomba boye toyebeka tokokunda mama ekomi na dorkas ekomi lokola 2 personnes na tia bango na nini wana bato misu bakomaka eza accident eza nini basala nini baziki na moto basala ni te dorkas akoka shock ya mama te bakunda bango mibale bakunda bango mibale nga moko olela na nani nalela nga moko nazokufa na kati ya ndako nga moko omoni toza bashoki muso ozomona mutu muso azotambola oyebi makambo azango na mutu te omoni obetela na lisolo te nga nayebi ka mama nde mutu akufaka otika obetela na lisolo te donc kasi akoka shoki ya mama te akoka te ebi ayoloba na nga yaya na olia te nga be olia te mpo ya nini abi mposa olia eza te yaya na oyeba te na osuka wapi nazalaka na mama na nga aza nyonso mpo na nga bi wi nzambe azali donc kasi asali crise mama bakobimisa bato baolala vendredi samedi fo bakunda mama yaya donc kasi akufa vendredi na 19h baye bobenga nga yaya donc kasi akufi donc kasi akufa mutu te na hôpital bakenda na mwana moyo ya 9 ans mama na omona nde batie kamera baokaka dokasi miso mpo badokter bakotya mwana na morgue ndeko aza te akoma lokwa faze mama na mwana lokwa na pumbwe yani na mwana lokwa na pumbwe naotande dokter azutu na mwana na neva abi yo ozala nani yayebise nakanga moko abi yo ozaka yo mokolo aza te abi mokolo aza te nakanga moko
mama natali nga bi ya solo nde balobaka mama aza mama otikala mama soki mama moto azalaki na bomoi Dorcas akufa Dorcas alinga akende misu poelele te mwana nakende ya otengama yani moto abongisa aza te na biso natali shoki ya mama moyindo na mwa lokwa matanga ezongeli ngai na okotala matanga mama moyindo te na okotala mama moyindo te yani na mwa lokwa neti matanga ezongeli ngai misio Dorcas akundamaka boye lokwa mutala na famille te mama nga mpe mosika naomolaka na osuka wapi na otala nde baokanga mwana oyo biso baobongise makolo Bonjour. Y'a moi si. Ça va aller. Naïbiso, Natala Kana Seka, Nico, des jours, on a l'obnet, on a mati parce que c'est moi, faut partager cac. La réalité les bichons aussi de l'andabino, yaya, il a passé. Va être cher, Nakimukolo, y'a bien, on te taper les solos. On a coupé. Makelela, moi, s'il vous plaît, TikTok et Kata. Makelela, on a un moko. Tenor, ma maman Vanessa, ou Chokota Siko. On va taper les solos, le bic était, ngai, na coupé la tena, y'a bien, on t'a na coxiba. 37 taboui ole la kaya baninga même ko le komela ebiso le ko la ninga kufi après 2 semaines ya suka kufi mama eko kufi